Kofolo Midepe, ani benga patron yé mo c'est tout programme yé patron. Quand ça moi ya kofelo les que pas le Google yat. Ay c'est ça to beta na conseiller on te ba na compte. Pas mission bon to daga. So beto ba biso fortune na yi. Ba star mi ni fortune ali. Ay moi mi comme il y a mi comme le sora a estimer na comme patron. Comme le patron de pour comme patron. Si le loi patron. Donc plus de travail moi na merci gars. Donc maintenant selon on limite que Kofelo Mide ana mbongo ebele ko le ka jibe piana. E baninde. Hein? Il y a jamais na pesa mon vertige. Oh, là comme ça comme de tendance. Ngana yoka zo bozi awa na Luanda. Abi ko faire comme tu ma passer la clôture la JB. So nga ko la mto passe ngana leki. Parce que tant JB ke ndoso ba bilamba ngo ya ngwanzu. Bazala kana nani? Wa ebisi ko fiki ya bilamba ngwanzu. Po JB ça faire na bilamba na bisi catalogue, hein? Tout le monde a dit. Abi bisi catalogue ngwanzu pa eza bilamba. Mukila bango ya mo bizarre. Bandi mana raté. Ngana telemelika avene eloko ina ba bandi bana raté. Bandi mana raté. Jiba ko ndi ma we raté, we ka ko ndi ma profiter ko ta ko ndi ma JB te. Kofi avec la JB jalousie na clôture. So entre guillemets jalousie. Pour le qui est là. Soit disant yo patron, yo ne mambutu. Au lieu de les jalousie. Pour te JB te me jalousie. Au moins différence on subo. Za patron ba takala ba masane ba mené ya ba pebe kale personnel ba za bena patron ba za patron ba musicien wana. Kofelo Mide la patron ya kala. Ya ba musicien wana ba mené ya personnel. Ah. Bon ba masane wana ya ki. Bon ba fali ba faire. Na ba juger ba te pas vitesse ça le la mode différence frère. Ba moi te kan internet. David. Ba moi te kan internet. So ven internet vitesse ça lelo ana ngode. C'est pas ça le commerce. Donc na audio wana ozo linga te Kofelo Mide lo ba oui, azana mbongo ko le ka jibe piana po. To sali statistique mbongo na été to calculer ngote ya na place moko pété oyo acha ba fortune na e photo betele calcul. So commissaire meilleur ndé. Parce que il y a l'équipe de tanga babi. To tanga ba ballon to tanga de côté. Via côté 2025 ans. Vers ça la campagne ya concerne le 19. Bonne chance dans mon pao. Mais banda campagne wana. Na petit concert. Même fait n'importe comme mon pao. Alors grand musicien mais ce qu'on exposé à ta fikine. Batia kana jibo wana ya lobby ke ilambaka ba beta fara. Na tongo boyo zo pao. Pas héritier à sengi ba spiritas pardon moto le guitare David. Pour le mec à l'invité c'est le seul on va rendre dans l'autre. Vite on va faire les liens. C'est très difficile faire na kala dans ces gagabato. Ay boy c'est ku na bedo. No bo vers les lituro. Akoki ba spiritas cité. Amo kama bango te vite c'est fou. Dans le même pas mon konzi, Kofelo Mide songa mbeli ba beta liko fité o to yebaka wana soko meki ako potana pena na mabele bino mibale. O mondo do solo là, so lié mission. Na biso comme la commentaire ya finga. Comme ko tsara ba villageois, spiritas gaulois warrior. Au moins ba commentaire et débat. On me kate donc na biso ba mamla comme la tanga ko ba la vitesse. Bo ba ko fifi. Biso ba jekeit. Le bonnet plaque il y a Gims. Le gars il mange plaque à Gims. À ça il piche. Gims ne fait. Petit n'a d'abord tout ça parle de prince plaque n'a pas non. Ah. Et ça PC là il a biso moto créer na biso auditeur na moto ba gani. Gims a betu yo arena 40 000 places ba PC loroté. Au bonnet plaque. Ça a betu biso. So bonnet plaque en ozo ba sold out. Oui biso. Pas biso to solo la faire na zongote. Mais tu regardes, oui, Nadidas Arena faire ça la soldat pendant la peau. Ma zone côté. Kasi yango na monsieur. Moningo akiyaki idéologie wana ya plaque. Aza muto na epesa raté. Olingo kota ana te. Ozo akotsa le royaume de akiyaki idéologie aza géniteur nango. Bon bimse la vérité mususu. Mani ça na plateau a un bon français c'est fini. Mais gote c'est akité bilo tin na terrain. Neti lo yaki na lisolo moko wana. Ya mamu ya rolende ba plaque. Maintenant, il me dit cela ma plaque, nous t'en contenir dans l'autre cas, azate. Donc, la plaque a fallu pour peser le couta. Donc, poser ma question à Bissote, l'internet m'a tambalama la baie, c'est Bisso. Bon, on m'appelle si plaque. Babi, il y a une plaque qui était massacrée sold out. Gauthier, c'est que ça l'investigation. Babi, ça, le one sa plaque, il était plaque à montage de Bisso. PC, il y a Bisso. Si on a Gauthier, c'est une banque, on a qu'à contenir. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Vino au Bolingaraming. Donc, on est sur www.logitv, David Wembe,
masolo ya balabala comme d'hab nene sakabino toutes les choses qui se passent en Angola et c'est ngaka David de mena la sakabino ngo na betela kabino masolo ngo ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo l'actualité toujours et là vous senga to beta du sola misir qu'est-ce qui se passe importance ya rando na musique ya Congo ezalaka nini lelo to la muki fulani na fulani bazofinga na lobi nango yena ye kuna bazoyokana te est-ce que yango mutu esengaka musique ya Congo emata banzembo na bango po ebeta po bakoma ba international po bakoma danser po bakoma na niveau ya koconquérir ba marché to na niveau ya koconquérir ba mboka mosusu il faut to mona Kofi na wera baswana po ba Camerounais basepela na Kofi to na wera il faut to mona Fally na Ferré bayokana te po ba français basepela na bango toyebi te ezalaka nini donc na plateau balabala lelo toza bongo na maître As et avec maître As on va essayer de parler à long et à large makambutu oyo leka na musique congolaise pourquoi pas to beta pe lisolo ya réseaux sociaux ndenge nini ba congolais baza kosala makambu yango maître As Bata David Wembe, merci pour l'opportunité. Bonne santé. Ouais, santé ça bien, nous avons battu là, on est à la volonté. Bonne judo, posa judoka. Ouais, judo Angola, nous avons judo club judo. Nous avons palanka na Ngalo. Ouais. Pour l'instant, nous avons un maître Bazamba. Maître Bazamba, ouais. Au Tagogo Bunda, tu magi deuxième, na tourna mo Bunda magi à Kazenga. Ouais. Bushido participe en tout cas, ça va. Maître, tout côté na ba actualité, to lingno to yeba. Importance ya rando na musique ya Congo. Rôle la rando. Oyo na oyo bayoka na kate, ba musicien oyo leader oyo na oyo bayoka na kate. Rando importanka nini na musique ya Congo. Certes, estimé David, rôle la rando est une importance na musique na biso. D'autres benga yango rando polémique ça importance mais ce que manière nini to ça la rando yango problème ce que yango nde to ça yango rando ça une importance au concurrence de ça la to développer musala na biso ça la loyal yo kuno betaki stade de Martyr à 80 000 places ngana na défi on a beti 120 000 au kuno a beti 140 000 c'est normal mais ce que méthode ni to ça la ce que rando na biso et comme que ne moi un peu à côté et qui est à côté d'une façon qui telle que bakomi binemi ya vrai prêt ya ko éliminer la vie ya batu susu donc vous mona et ça sur rendre musical de rendre mo mondere ba longolo na musique ba nango ba personnaliser yango rendre la vie privée donc je comprends pas ça c'est rendre on peut biso de ba ki rando na robeta vrai rando biso de mona ya papa ba Kofi et ba disque to ya jibena wera bana BCBG ceux qui wera betaki Martyr mais on va betani Martyr alors finga te sankaraza na ye alors baba inepti na ye mais la première chose c'est de défier logo oyo muninga salaki et logo l'autre la salaki ye pa ya salango moi différence à le so les apena que muninga betaki logo songolo yo obetité moye kaka na mafinga et servir bisoni muninga bimisi disque muninga na Eve auto benga ba tube muninga beta to na tibi na loko e bombanga yo za na tibi de moyaka na mafinga o servir bisoni muninga na banzembo ya na banzembo te mayeka na mafinga mayo finga muninga na ebi de soko ko servir bisoni na mais on a pas biso batongo ba internet c'est de vraiment le manque à faire to pesi importance na mafinga na yewana ajibe ba vie ebele mais mutanzo lo ba bloko maçon atongi mire l'autre elle a tongi te maolo bake maçon atongi mire za danger tongi na nta tonga na mutongo na mire na yo bongo to sala analyse voilà na beti sal morote non beti maçon lo sala muninga concert muninga oza na chef d'œuvre te ndenge papa chéri jibe bana oza na chef d'œuvre te oza na eloko te obana to pon chaque musicien mona bango wana na biso bakongola na disque ne moko bomba chaque musicien mona bango wana obana na bango to bakokana te bango moto landa bango ke biso na bimise ko leka o te mais biso peuple to yebike musicien oyo meilleur album ni eloko na landa ve na biso loko akanza na pese mbote aloba pena ke yaza na disque ne mo abeta na Corneille
ndo evanda ye mais population lobaka me amour po me amour tina bangola obetaka me vers pona ye mais biso pona mosusu donc voilà côté wana donc faut tosala na mosala David faut tosala na mosala osala pena mosala biso eloko omoni solo malamu na solo mabe yaka basolo mais ndenge bayambelaka yango okokana te mosusu asali mosala bien ayani atina bato bafingele bato te akosala ne rende te soki tosali mosala bien akosala ne rende te ana besoin rende te ka diskeni wana ndenge ekoti na bandaka bato bango bakomi koswanelela ye na bato maître na minute oyo nayebi ke oyokaki audio ya Koffi Olomide aye mpenza na ndenge mabe mpona JB Mpiana donc Koffi Olomide azotake JB Mpiana selon yo oluki bapopa Koffi Olomide ndenge nini eza pena un peu regrettable na baage na bango surtout to jouer nano na baage na bango biso babantu soki moto akomi na 18 ans ezalaka mwa vertige tobenga yango fleur d'âge 18 à 25 ans na fleur moto azalaka mwa vertige osala n'importe quoi tolukaka tokeba pikini osala mambo oyo tolingi mais soki moto akomi koatteindre ba 30 ans ou plus haut ekoma na age moko ya mature so bafai naso bakomi na plus de 50 ans donc maturité fo ezala mosusu fo bazala pena baexemplaire na ndenge moko boye eza irréprochable donc oreproche bango te mais koyoka baaudio ya ve na biso quadre ve na comprendre eloko monte on dirait talent na bomonte ave eza deux personnages différents talent ya vie na bomonte vie eza deux personnages différents oyo ve asala fakatika baevene elobelaka nango ye zaka na besoin sa polémique wana te être légende ezo rassembler à 5 ou 4 critères mais ve légende oyo bainepsia modèle wana ezo mérité ete na age na ye na batalent na ye na mambo asala na Congo ezo mérité ete po opuse na eloko te odi wana osala ve eloko te po ayebeke ebima olobilo ya bon poani ve si asalaka da odio moko boye atiaka nkombo ya Alpha Blondy apres akosenga besquise na mokili alonga biso tosona telefone foza na bareteni osala derrière mo boye ntango ve kosala odio na ye wana aloba nkombo ya Alpha Blondy ekoma na matango mato ya Alpha Blondy na baivoirien Alpha Blondy abima plus sage que ve na bi age na bango te yana naza mokolo na lipeti mais baza bastar africain minene Alpha Blondy asala video moko abibotika kotorpiller Koffi Olomide c'est un grand mais yafikaki Alpha Blondy na audio wana amelaka badiamba na ye mais l'autre ye abimi abotika kotorpiller ye aza grand eza mo erreur ve akorecourir nango akosenga pardon azwi même sale na ye akomisa ngo nkombo ya Alpha Blondy c'est désolant. Il y a des choses où son âge maîtrise comme ma frère. Je vais faire comment comme star il y a tremplin na polémique mais pour le bateau que pour faire le médaille le bateau que Jibala Tabio Wangwanzu ma bezawa so faut tout na temps Jiba que nous sommes bilamba ya Ngwanzu bazala kana nani wa ibisi ya bilamba Ngwanzu pour Jiba ça faire na bilamba na bisi catalogue tout le monde a abimisi catalogue Ngwanzu pa eza bilamba mokili na bango ya mwa bizarre bandima na raté ngana telemelika ave na eloko na bango bandima na raté Jiba rondi ma wera te wera rondi ma profiter ko ta rondi ma jibete impossible bako ndima na te pour nini so ndimio selon culture na bango ba docteur o bango ba docteur so ki ya ndimio congolais te ya ba musicien na mona ba oui na mona ba jouer bandima na na mona ba sportif bandima na ba judoka to ndima na n'est-ce judoka le plus titan Congo maître Chalet Reche ba judoka le plus titan oui so tu na bité masa na sala kata mtamba bete na kindi to ndima na tout ça na judoka neti wa judoka wa maître chinois gula madé to ndima te de maître chinois ouais on ndima te de to ndima bala pembe mukila ngando to ndima même ba pecho ba sika ba bundi ba pokese pe ba sake ebeli ke ngeka mo azaki mais na mona musique ya ndeni ngala ko sa album na ngale lelo to lo na mo mkelelo mo ave mo sala pena di album simba ya kitoko maman lo na nga simbi esi on dirait eleki di album na ye ouais pour dire mais loko pepele mais bango ba docteur Christian donc to on dit malade donc il tire les arts la musique ici je comprends bien donc la musique bongo bandi manarate impossible ba tira ngo pe bongo ba docteur ngo pena donc
ba certifié on est ba balinga et ba benaka yo so ndime ba souvent fanatique no David ondimi yo bimi ma président zonga o tout tele ba ondi invité donc voilà ata faire un petit concert bien ba tutu ba omona ngo mérite on dit mangote frère na biso bana ba komi 9 mais mutaye na encore ba ki côté on a posé la 6 et c'est bon concert on muto to beta beti maman na concert plein son musique tout ba ki na 4 la CPI et là bana 9 frère mais ça les fort ba ki côté aux ala 6 pas mon na 9 no wana de na kopena pour ma bébé to ça mara David to ba ba ni vérité ba monsieur congolais to mo muto za wana ba ni vérité ke oyo aleki yo na travail oyo aleki yo mais le roi tu ana molima ko boya yo kaka boya yo kaka ato beti concert de baba komi po complexe mo ba komona ngo concert ni mindele ba koti yo ba beta public to beta la bindi so beta concert mindele mindele concert na to ba tu na public na ba yaki ba ko musique ne bato ba accompagner la musique na ye nde ba ki ko landa na concert voilà solution ezali nde badimanaka te beta nde yemba nde bina nde na musique ya Congo na minute oyo eza beta nde yemba nde boyembaka mpe voilà c'est ça playback te pour biso musique na biso musique ya live musique le plus difficile so oyembaki na studio emene ya bakufa nango fo yembo tiaki foka yemba pena guitariste abetaki betela biso na live oyaki botie biso cd ando roule yo betaka monoko te ba musique na biso pena live oye pena tia mongongo bato na bayoki pena même osala bobenga no organe ne salongo me betela biso live musique ya ba wech wana biso te bango baforçaka te ayeka batiele cd ando sauter na deuxième mais biso pena torepetaka kobana na munda arepetaki concert arepeta album te mao repete concert otala préparation ya double zintawera otalango tomona bavideo nango ti batiki badanseuse na limbonda kaka baorepete so nayoka eloko wana mpe ya musicien moko ya mokili oyo ya bawechwech abike musique congolaise ya mpasi eloni ya comprendre te kobanda na danseuse ti na guitariste babetaka eloko moko c'est-à-dire bapreparaka apesa public nini musique oyo bomemela biso wana yake boyembaka sute wana yango te bayembela biso pena te yango nde mbesenga bandimanaka boso oyembi dormi kwende oyembi davi musique na omo obeta na studio ya yo moko okomi na live ekomeli opasi seke change mosala yango rejoindre biso Koffi Olomide atraité jibanga na mbongo te akodefa mbongo pa jibe mpiana te omoni yango ndenge nini Koffi Olomide mpe amibengaka patron ye moko asetoproclame ye patron compte yango ya Koffi elekele mpo lelo google ya ti ayebisa biso tobeta na compte na yango toyebaka na compte mpo bamisien yango botobaka so obeti oyo biso fortune na ye bastar ya minene fortune ya ye aye mwa ya mikomela biso kaka aestime kaka nakoma patron okomela biso patron depokomaka patron ti lelo kaka patron ebingo ti Koffi Olomide banda bima muta makasi muta obetaka so te non bato bakopesima baleki yo ti Koffi Olomide banda azala na mbongo banda azala patron ya musique congolaise naba na odwana bana so ngai patron ya musique congolaise c'est-à-dire donc banda bima patron otikalaka patron akoyaka te vabetaka so musique te tosola banda bima patron ya bamusique congolaise patron ya bamusicien banda abima to banda babimisa ye banda amikomisa patron ya bamusicien congolais tout continue na bato toyebaka ndako na Montfleury na hôtel ne depuis ro Saint-James Cécile biso emoni biso bakino tosololaka boye so oza grand prêtre tomona mpeki grand prêtre mais fa tialaka grand prêtre va mettre sous musique te va mettre sur album te lukana concert fa so mettre ko timbo ofetaka so te album ya yena mama si etekami te wa bon retomber album eza ba concert abeti wa azobeta na Luanda otobeta na Luanda même na Kin petit kobeta nde basi baretombe album oyo ve azalaki grand mopao ya basérie wana vitesse ya lelo bamasa lelo bavio baosa lelo différence ya li yoka mise mo alekaka bake bapesa nzembo $100,000 bokana nzembo ateka $100,000 bape nzembo nde nasoma nzembo ape $100,000 Koffi na minute akoteka nzembo $100,000 te donc donc Koffi akala wana na minute faya koteka banzembo ebele cher koleka ye te Koffi na biso akala na ya
kuku omote mo bandeli banzembo na omete banzembo sika o zo bimisa to bimisi ba légende bimisi ba nini ata to nzembo ekanga te yango moni fami ka rete loko ya liraza na ta azongeli banzembo na kala a renouveler yango akomaki banzembo na kala nde tikala pa na prise donc prise ne tikala yango wana mais asiga donc maître selon yo ndimite ke Koffi Olomide ana mbongo ebele koleka JB Mpiana ebani nde hein ye na JB apesa moninga vertige oyo comme ça comme da tendance nga nayoka zobozi awa na lwanda abi kofela comme tema parce qu'à la clôture à JB so nga koyela moto opesa nga na leki oso na leki na yokelo jalousie te so na leki na mbongo nde koleka ndako na o koleka lupango na o na leki na mbongo ato so na leki yake na leki yo ato tongi prédu na yokelo jalousie te mais Koffi ayokela JB jalousie na clôture so entre guillemets jalousie ani oyo leki ye na la soit disant yo patron yo ne mambutu oyo que les jalousie faut que JB te me jalousie au moins la différence en sudo za patron ya batakala ba masane ba mené ya ba pebe kale pe asona ba za pena patron ba za patron ba musicien wana Koffi Olomide ya patron ya kala ya ba musicien wana ya mené ya persona bongo ba masane wana ki bongo ba fali ba fere na ko juger ba te pour vitesse à l'heure la mode différence frère ba moi te kan internet David comment teka na internet so ven internet vitesse en lelo ana ngode c'est pas ça commerce donc na audio wana ozolinga te Koffi Olomide alobaka wi aza na mbongo koleka JB Mpiana po tosali statistique mbongo na ye te tocalcule yango te ya na place moko pe te oyo atia bafortune na ye po tobetele calcul so okomisi meilleur nde poso tobike ya leki bato totanga babi totanga babalon d'or totanga bekoteli via kotisi mingi 2025 yango vers la campagne ya concert le 19 bonne chance dans mon pao mais banda campagne wana na beti concert ata ba pré concert na ça nous ba vanguard album et le monde musique ba banze monakala mais bozong c'est na mo actualité bozong ici et donc c'était pour faire l'actualité na combat JB hein dans l'actualité na combat JB ya baneno na faire na onani na héritier bi t'es pas héritier à Sengi da spiritas pardon moto le guitare David pour le mec à l'heure vitesse c'est le seul on peut pas rendre dans l'autre vitesse c'est faut faire les liens c'est très difficile faire na kala dans ces garabato ay boy bi c'est kuna na bedo mais vers les litouro akoki ba spiritas cité amo kama bango te vitesse à vous dans le même pas mon konzi Koffi Olomide songa ndeli ba beta li profiter o to yebaka wana soko meki okopotana mpe na mabele bino mibale omondo tosolola zoliye émission na biso koma na commentaire ya finga tomeko kotaka bavillageois spiritas gaulois warrior au moins bacommentaire ebeba omeka te donc na biso bamambo akombo na tenge miko bana vitesse bo bakofifini biso ba agki na bakuba agki tona ta fina chopo bongo te so okutela bavillageois okutela baspiritas bawarrior bagaulois afinela ochongo désert tikatre David baluko kaka bayeba pesi ni yoza mais na minute oyo bakofifini bazalaka na bango sude so olandaki ve na nga redi ya misi bayilo kanto ata kobeta na mikili otalaki sale na ye bato basote mingi te majorité baresponsable bata nostalgie so vefaka kota nde na ra wana bata nostalgie vers olinga za bato baosote c'est très difficile ye mona na kokosote ndenge nde sote te akosote lisusu te ndenge nde kosote kala Koffi Olomide ndenge abetaka olympia ako énergie wana soudain veke na ndula nostalgie akefandi anormal na nzambe asala motu carrière ya moment donné omati un moment donné okomista be moment donné okwei nzambe moto asala bongo tokorigene via comme na moment bato bakweyaka avanda abeta musique ya nostalgie ndenge bafai na biso baredi bango abeta bafai na biso banyonche bango abeta bango musique na bango nostalgie sans polémique ve bozauto kobeta ndule na ye ana polémique moto na spiritas na villageois na warrior na gaulois te ya beti ya musique na ye mais vers lingi akotaka na je wana BCBG maison mi okuti baperte de vitesse wana mpona baorchestre le plus populaire na Kinshasa wana ya Zaïre orchestre eleki BCBG na maison mare eza te batya baprinte moko boye frère bana mai babeti bastade batondisi ye mais banda bandi kosala bapetit succès na bango wana motu moko te bake koyambe na aéroport esali mare humaine nzela ya te nde esala na bango kala bajibe nde esala nde na jibe ke bato ebimi na mai ekosi mokili
mais qui est Bachibé. Donc, qu'est-ce qui est le plus populaire? Même fait n'importe comme Mopao. Alors, grand musicien, mais ce qu'on a exposé à la Fikine, Batia Gana Jibé, on a lobby, il a marqué à Fara. Nathan Boya, Mopao, il a reçu un VPH, on a sans polémique. Frère, grand Mopao, c'est un grand musicien, mais il y a de nostalgie pour le moment avant de. Net lelo apeda structure l'orchestration n'est des agis. Programme pour agir soit tel bible. Donc agir va prendre kuna soleil de soleil. Gibson Butukonde lo bête kuna. Mais lelo. Et on m'a vie na mer. Donc surtout fan divena bo to ko felo mide na jibe na ba point belé to mona ga oui. Ko felo mide perdre de moi trop. Jibe n'a pas limite sur polémique. Donc on dit maturité jibe comment nango. Koto na El Salvador Pepele. Avant maturité mon boy to lo baté alors ben da ça il a nyonso asuna tawana te so il va ça souffre pas rebiage mais moi qui a encore souffre on était on mettre la musique à nostalgie attirer l'histoire responsable à moi so vraiment c'est ça ngolo banini donc jibena kofi mutada plus responsable ça jibe mpiana frère to que data na vie musicale na bango va ça ba désert mon boy va ça la fini na répétition na poto il y a dansé ces vidéos bima ils ont des arrêtés ils ont des arrêtés vous avez un problème mon boy en ligne pour accepter retraite cité vend de ma retraite on fait le midi à quelle retraite vend de ma retraite en dit ma retraite c'est normal ah bon maintenant tu te pour faire profit autour niété qu'on fait parmi les grands musiciens en Afrique to niété ma qui na retraite c'est normal la famille na bakoko na bazo hôtel azala bakoko na musique yango azala bakoko ana mbasi abetaka musique boli misana na mta polémique mais franchement banda tika kosala ba émission po na yebaka na ba émission na ngana yebaka ye na ba émission tanga loba likamne wana ya depuis wendo ndesa que to chai kabiso tu maintenant na oka tena mamba musique na ndenge pa longwa na ndenge pe na comprendre te yende kokwa ake na otala grand mo pas ba conseil ba koko ba ya na isala bien maître as tv dangonga eza na histoire moko zo créer un peu moins polémique na toi bato bazolobela ngoma trop na kala liboso toyebaka moto soki abeti na salle salle bandaki kopesa na bango eloko te mais na minute oyo dossier ya plaque nayebi te soki olandi yango toke plus loin toke mona gote sei asali mwa barecherche na ye kaka ndenge asalaka acomprendre ke baplaque na basale wana bapesaka na bango bamusicien te donc plaque oyo fali mpo bazwaki eza nango lokuta plaque oyo weranson azwaki eza nango lokuta plaque oyo mpe moto atozwango nani robino mundibu eza nango lokuta omoni yango ndenge nini yo beti no concert otonti bato na salle eyo kopesa plaque omoni yango ndenge nini David Wembe mongile kwenda mabebele neti so ba plaque wana chaque pays a la façon amener l'électricité na chaque pays chaque salle pe a la façon na yamba ba invité na ba client de roloba oui surtout to groupe ba mutu basala nde moko na pesi modo de qu'il faut ba salle te pesa ba plaque na poto na pays de douane pesa ordre wana so eza ordre eza loi moko te tout quelque que comme le maman ba ina bango te bango na ba ina innovation na bango qu'il faut pesa plaque faut pesa selon nga na mo ndie ko pesa lengi entre musicien na producteur na ye ba yoka dia pesa lengi ne loko na bango aya pesa plaque poto moni yo mona plaque ya Gims le gars image plaque ya Gims asali chez Gims ne fait petit na dajo to ça parle de prince plaque na zo pas non eza pesa lengi na biso moto créer na biso producteur na muté ba ni Gims abetu yo arena 40 000 places ba pesa loko te au moins plaque ça a beti so mon plaque en ozo ba sold out oui biso on est dans un pesa lengi na biso moto créer comme ça la créativité biso créer la peine que na na banda na siba bisi bato ba mama na kelo ko bato bi nini mais ba kina no se na peine que mutana zo ya bonsi ba dubo ya ba bongisi be ba yango na ba pesa lengi na biso ti ba créer plaque na ba ko so sold out
bapesa so plaque c'est que ouais faut bazwa basuba ba plaque wana ete ouais kana ngoko mena ndaku po mama ba plaque phénomène aka phénomène so ba plaque ngala ngoko mais faut tout non payer yo mta balabala so au moins ngombe nini bon ezaka lisoto so la faire na zongo te mais toyoka que oui na Adidas arena faire ça la soldat na ya faux ma zongo te kasi yango na monsieur moningo akeyaki idéologie wana ya plaque aza moto oyo na epesaka te alingo okota wana te ozo akoti eloko yembe akeyaki idéologie aza génitaire nango babimisele vérité mosusu donc yango moni ya kokota mamba plaque te ye mpo okeye eloko na ye moko kuna tozakaka wana omona david ti sikoyo tozomona te moto abimi mpo acontredire Gauthier ndenge manix ya mwa ayaka piken na Gauthier piken ya manix aza fanatique Gauthier Seye pas fanatique mais Gauthier Seye aza journaliste ya investigation so alobi likambo aketi frère akende na vivendi manix akenda pa ite manix akaka na plateau bon so mona manix akesa l'investigation ya mambu ya l'autre là ne ya kumisa bagolo de asala yango te manix akaka na plateau atie un bon français c'est fini mais Gauthier Seye akitela bino ntina terrain neti loyaki na lisolo moko wana ya mambu ya kolendela mambo baplaque banda bimisaki lisolo mambo baplaque moto acontenir na l'autre cas aza te donc oyo baplaque afali mpo mpenza lokuta topose baquestion na biso te bainternet bato balabala bayebisa biso bango bapesi plaque babike ye azwi plaque te masaki sold out Gauthier Seye akesala investigation abike sali wana epesa plaque te plaque ya bamontage na biso pesa elenge na biso soko na Gauthier Seye na bango nanaye kocontredire monima lokuta na vérité balabala baexplike oplaque yango na biso eza pesa elenge manix ozolanda biso manix yenda bokila lokondo ozolanda biso Gauthier Seye abandi bapreuve ke mamba plaque eza lokuta zongela biso na bosolo koexplike biso yenda biso mpe bapreuve ke plaque ezaka mambo ya veri tovanda wana soki manix aye te Gauthier Seye azwi ceinture po Gauthier Seye wana balabala ata ozala badossier mo na justice soki ayaki coupable anga aza na cachot na baforce ya biso biso baomona yango mais ti lelo Gauthier Seye aza homme libre azocontinue kosala bainvestigation sur l'artiste seke kosa leka ezwa seke kosa leka ezwa mpo soki Gauthier Seye akoselaki ye makambo katonga carrière na lokuta te mpo preuve ane namoni yango lelo masana mosu abindaka pa ya robinio papa libumu ayebi sukola makambo wana acontenir susu manix ke mambo Gauthier Seye alobaka yaka vérité so tolandeli be robinio mondibu aki pi petit ya aigle siko vérité ane euti wana c'est babombaka mpo mwana mokili oyo secret yaka te secret tikelaka mpa na ngambo meme nabeteli mwana yango abetela bakoko nini secret ekufi donc c'est-à-dire ntango namonte baplan na ye wana bapeti ne bazalaki bango bakomi mécontentement na bango wana esalami alaki ekolo bandi kobimisa moko moko ti donc ajour mo abeti lisolo epa wata ntango tokendaka no kuna ozwaka ta 20 seke azwaka te bakana fe na bango pive na bango eviaka baka te omo bakrisi babombaka yango so otambola na bato meme donc keba manix bazonga aya koetale biso tomona yango lelo ga mopao asala effort alongwa na polémique akeye bakoko na ye ndenge elobaki na ngai wana ambasi bakosala bapolémique akeye bakoko mpo lelo neti wana bapolémique mosu ekomi ekita babine file baibratore bapolémique mosu elongwa nango yango mpe bamisien mosu bakoko ya were asala yango te so alingo tikala na mode so alinga région de papa chéri te bafana na bango babeta musique na bango nostalgie pepele mais so alinga idéologie bakoko yaye mosa polémique sa bakoko basimbo na potopoto bape balangwa na baquartier bakosa bana na bango sonia me bana mai baloba bakomaka omwa mwana koma osilikela papa wani papa bango azolanga osala ba désart na balabala bana mai bakoma kandakanda mpo lipere na bango yakana bayembele dia kuna langwe tona fe mo na matete papa inono lango à 10 heures mais bana no so kuta mo basiliki donc fe ati ko na molimo ya papa inono acha pena esprit ya kibo papa et ça là epebe na carrière na ça sali to ko sala ndeka wo ka sona ba lelo ko pouvez assuiter ba jimbe ye pas fa na it
Donc, voilà. Maître As, TV Ngonga, biso mi koloba na batutu ya balabala oyo balandi yo. Na osenga na bato ya balabala elo mo zolekela nga communauté congolaise obokoma mwana mwa immoralité leki to. Immoralité leki biso to. Bandeko na biso ya basi mibali mambo esamba na internet a défend na mituna na ba question est-ce que mambo bandeko basalaka bandeko na bango biologiquement bamonaka ngo mpe bandeko na moto benga bio ya famille. Il y a des choses on a balabala na osala bien na balabala maintenant qu'on a lingaté ba mona son internet porte les adé mutu tout au monde yo to me kozamo ba retenir donc même polémique même on finga yiji ça na moi retenir muke donc to me rata ko codifier maloba tout ça trop exposé donc surtout lingala et ya sur lingala ya ko là ya ko bomba te ba tout ba moi comme lingala donc biso on nous un peu mal vu na miso ba peuple mususu so ba moni biso ba binga kende bazana ba tuba finga ba tabisala sala donc voilà image que c'est bien donc comment ko diminuer la forme de sur internet c'est que de bien donc fallait le quand mama mbote na bato ayo donc no remercier mingi petit na CD ya Gezo na Shkwanza olingi olingi tout comme na Shkwanza kuta na CD ya Gezo YMW Sega or la mboka o Sega so lingo mona Jiji Barreto plaka da banda ngolo bagi yango naza déjà Jiji Barreto Davido Dangola Davido Maître Jagger Minimbu Sobe Guruma Maître Jagger Maître Jesak Doli osola kinenge nini mambwana ezala toujours nde toyokanaki venanga beka mani Maître Lebon Minimbu des États-Unis Maître Lebon ouais Seigneur Raël ngano mabanga te toka na kona so kisao ngano mabanga te toka sénégalais ari Chibangu biso toka na Western Union to mobi ndenge osalaka Rich Bangu Chilolowani balabala yango oyo tokota makambo oyo boss nanga Madu olingana no mambo te na yobai nanga mamba plaka balabala yango oyo bon nala mutu moko awa il y a maintenant besoin d'éducation et ça inné on monte manango Paulo du Santos guerrier Vandu so guerrier c'est que comment biso dans ça classement il y a 7 combats bato na guerrier na bango nani si tu premier bagarre dans des guerriers to 7e to na pauvre bijou na paix son âme champion bikilo biso so guerrier na biso le kondi ya famille Paulo du Santos guerrier na lo ba mingi te na mona ka miso sanga mufinibu na yo lo ba te guerrier donc miso sanga mufinibu Paulo du Santos guerrier oh sikoyo pona bato ya étranger bao ka lingala te bana Sudaf hello family welcome to Plakata Banda for it good food in French. Thank you. Merci beaucoup. On était là avec Maître Az. On a parlé de tout sauf rien. Donc, propos tini, c'est un engage que Maître Az est à une angongate. Na ndenge ya balabala. Merci beaucoup na batutu ba compagnie qui ma solo ya balabala. Merci beaucoup à toi Jogo Mongo na musika. Bola mweleke bele mago liaki nga pona boutija donc toza na biso kaka. Na bena na lingako kaka photo lwamba madita kanga pena masolo tu ya photo na ngola donc toza na posa ya photo benga photo lwamba donc boko zala de cité. Merci beaucoup na batutu balingaka David Ewembe. Merci beaucoup à toi Fiston Mokende beta sud ngola depuis États-Unis to lemba bango te Fiston Mokende tozaka na bango bodi matadi Union européenne veben na musika de bodi dineni bola moneke bele kota masola balabala ekosala bien ngo basali mete ouais na ngala basala et bien ta fait bailo kanto mon vieux maestro muto apesa ngela ngosala jido ve na ngai ça eta fait Gisèle Bongifa GB tokoya mabe kamani kabanota coiffure so ngi bakato pena suki ngo lingana mina katambo kabanota osakana na ndenge osakana na Hervé Katangala na Philippe Tamboy. Hervé Katangala, Philippe Tamboy Koyi, voilà mon légué belé. On est ensemble avec vous. Merci beaucoup à toi, boss Jimmy Sumbula ya Basumbula. Mon konzamba na Viana, so na Viana. Yebage boss Jimmy Sumbula dans mon continent. Kota masola balabala et ko sala bien donc on est ensemble avec vous.
Ciao, 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 À la ciao, ciao, prochaine. ciao, la famille.